doit mettre sur pied une... Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Boyebi Oyezali version à la musique, donc version à la musique. Oh, vraiment, madame honorable, Jamouta Halingakaye, côté à Betty Chitasima, donc Chitasima, Betty Chitasima, donc à Zongi Nasima, donc pas bouler bien. Donc vraiment 5 minutes, oh, Boyebi, comme vous pouvez vous en douter, Boyebi, actualité politique, est toujours dominé par des missions où il y a Kabound, Oyazali honorable, et puis Azali deuxième personnalité nakati ya parlement et puis azali président Aïe, il y a UDPS. Bon moni yanga na sarabino que il faut qu'on alla poser, il faut qu'on soit décision tenakanda et puis il faut pas qu'on ça l'émission donc avec émotion et bimika ka boum balamoko non boyebi na 5 minutes to zoka temps na biso to récolter ba information nyo surtout parce que tant to loba yango na tant to loba ka bon na nga jamais soki na lobi likambo na rozonga na s'excuser ou bien na lobake na ebagité bona boye to bi bato belé bakina na ba vitesse a lobi makambo mona ale ay osala émission sima na ebagité et donc biso na 5 minutes c'est pas le cas. Donc ce qui te yo ko lobela bino bon na nga jamais na koyaka ko lobela bino likambo après na zongi po na s'excuser na yebi makambo nini nazali koloba donc boyebi batu tout balandaki makambo elekaki oyo bomonaki nous allons puis y revenir parce que tolobaki yango makambo ya circulation donc ya ba code routière donc jamais tokozongela yango bomonaki il faut to continuer après bomonaki épisode yaki ya simezalaki siko que Kabound a démissionné lelo na kati émission oyo toko s'adresser directement na honorable Kabound. Honorable Kabound, mais émission où ils allaient vraiment pour nayo. Au démissionner qui aux allés na droit nayo, au démissionner tous allés na démocratie, ce qu'on moni makambeza bientôt, au démissionner mais bazwaka mokano na candidaté pe na précédé. Kabound na kanisi au yebi pas nini yo au yoka na kati IDPS banda papa Etienne Tshisekedi de mémoire des mémoires à Zalaki au Bunda donc na l'air à Kanambe au Bunda ko sakanate Tshisekedi n'est pas présent à la République, on comprend. On comprend bien votre chose. On comprend bien, on comprend. Tshisekedi n'est pas président de ce pays. On comprend. Qui les lots Bokonji eye na kati ya IDPS combien batu basekaki batu balobaki IDPS baluba bakozwa pouvoir te le lot obundi nande konao Félix Antoine Tshisekedi bozu bokonji tant pe bozu bokonji bobundi lisusu na FCC pour bozwa parlement bozwa Sénat tibo kozwa masolo tout donc bozui majorité na kati ya parlement et boti union sacrée de la nation yango yo ezali kokende to boyite Kabound makambo oyo elekaki biso tout mutu moko atikalaki indifférente na marque ndenge bayaki ko attaquer na ndaku na yo baye bakoti garde républicaine bakoti mais ceux qui basalaki pe réaction wana bon réaction wana pe tokolo bakeyaki ka pamba te parce que masolo esalamaki na bala na libanda wana même que meeting de 8 aka na chef oyo azomema sécurité na yo mais oyebaki quand même makambo ezoleka donc quand on touche na garde républicaine on touche directement
na président de la République. Donc ce qui peut donc masolo ane salamaki donc ceux qui vraiment réaction ane salamaraté bango ipe ko interprétant au mabe parce qu'il fallait qu'on l'accepte que wana ezali garde républicaine mais to kondanaki ndenge batu ba envahissaki dans le pango na yo elekaki wana donc tokoki jamais kosepela na yango mais eloko kaka tolingi toloba na yo kabundu donc batu oyo bazali bafan musu bazalaka soki mpe osali mabe bayebisi yo mais bafan mingi bayebisaka te donc le musu mpe fan akomema na nzela mabe mosusu mpe akoki komema na nzela malamu ozali na droit na yo soki omoni makambo eza bien te odémissionne wana toboyi yango te kabundu eloko tolingi oyebisa yo il faut oyeba ke UDPS ezali famille na yo politique UDPS obandi yango sikoyo te obanda yango depuis kala ozali koimagine ke bato nini oyo bandoki ya Congo bakoprofite lelo ke soki olongwe pembeni ya président de la République olongwe UDPS olongwe na parlement oyebi bandoki ya Congo boni bakosepela pe bakoprofite na acte wana po bakanisake ou bien ekomake et déstabiliser président de la République avant tout kende penza na mozindo parce que lelo penza ezali émission o to salilika apona ona kanisi lelo soko tali yango na kanisi le musu motema ekokita donc tozali ate po to amadoué yo ou bien to changer décision na parce que décision ezali ka yo moko mais to lingi kaka na 4 émissions tango kolandango to lingi to talisa yo ba masolo musu le musu ekoki pe kokitisa yo motema parce que masolo jour on ezaki par émotion yo tali donc ba pandi parler na o banini donc omoni bana traumatisé donc oyebi ke masolo mususu okozo yango na kanda parce que donc tozalaki na place na ote toujours sentir ndenge zalaki mais na 4 émissions na kanisi tina suka nango le mususu ki décision zalaki ya marque mususu le mususu pe ko koma ya marque mususu donc to ligi déjà to la sabino ndenge lekaki ndenge Kabunda yaki avandisi batu na ndenge azwaki parole na nyoso tout elekaki après tangu garde républicaine yaki na ndaku na ndenge ba panzaki donc parler ne comme ineti ndenge mbila donc balusi parler donc botala Kabunda azwaki maloba na makambo nyoso tout na ndenge batu bayaki kuna misusu bazolela bino moko botala na bilili très bien. Boebi combat mené na lito tosali. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Autocomis sa partie et c'est qu'ils allaient les vendre. La décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, on a intérêt Nabino. Je ne vous trahirai jamais. Tout ce que je prendrai comme décision, les alliés pour bonheur Nabino. Merci beaucoup. Mais pour démissionner. Il y a énormément du désordre ici au niveau de sa résidence. Vous voyez, donc c'est toute une population qui est en train de pleurnicher ici. Il y a vraiment les gens qui veulent maintenant, comme vous voyez la dame, elle pleure, la dame pleure, les décisions sont tombées. Donc il y a ici pas mal d'émotions, ici. L'honorable Jean-Marc Kabund vient de démissionner, il vient de démissionner, donc vous le voyez. Donc il y a ici d'émotions, tellement d'émotions, parce que les décisions sont tombées. Ce ne sont pas des décisions faciles, ce sont des décisions comme il a annoncé, il a dit qu'il prendra des décisions pour le bien-être de la base
ici nous sommes en direct, il n'y a pas accès justement à l'intérieur parce que ici il y a vraiment de la foule, il y a... Composé par fédération. Sans bino, biso tozali le côté. On a tchela ka motema nangai pa na bino. Parce que moninga malamu eza oyo mamona kana tangwa mawa. Bino boye komona kana tangwa mawa. En tout cas, je suis fier de vous. Mais ba oyo ba planifier oyo tiko sale mais pas nangao. Na banzi parfois que peut-être bazali ko sepela. Na ba oyo ba planifier ba oyo nyonso baza ko sepela. Joana bango eza courte durée. Je suis convaincu, très convaincu que Essengona Bango Eza poussé. Amen. Ok. Donc, Nandenge Bosengai, sincèrement, Boti Kanana Noumata Mouke, n'a réfléchi, n'a pas répondu. Bino moko boito landa bolandi o elekaki ba maloba mususu ozomona ke ezali le musu na kanda to yebite tango bozoka ke donc mutai DPS na mutu nyoso aza na sima fati tango azaka oyoka ke ozali koloba bato bazali ko sepela na masolo oyo donc joie na bango ezali à courte durée donc joie na bango ezali éphémère. Donc, oui, que le bateau bazo kansa. Donc, les mususu bateau nyo surtout bazali na entourage à présent be moko président bomoni maluba mususu il faut qu'on analyse ngo parce que les mususu zol belape bateau baza na pembeni na politique ya présent oh donc moni que na politique donc ben ennemi ezalaka na politique ezalaka donc ba jemo ko ya mystique. Donc tant ba maloba o ya boyezo bima donc devant bateau bazali ko sepela ezali kaka bien te. Donc moni ba maloba mususu donc monoko oya biso omoni biso nde tolobaka boye donc na ba micro oyo ezali donc mbeli ya minu mibale koki ko tombola yo ekoki pe ko kwesa yo donc il faut ko yeba neti nga na 5 minutes na yeba kama na lobaka na ko yate ke na loba après na zonga na senga pardon non pas na nga ezalaka jamais ndenge wana so na lobby na kanisaka yango bomona ka kinga so émission makambe koi na zokata na nga na ka mbala mote na bandolo baloba babilobela non na zalaka nanu poser na lekisi nanu makambu na zui ba information nyonso tango na ya ko lobela bino na ko kisa bino motema puis na ko zonga ka defate kabunda boyoki oya ya lobby donc ndenka na lobaki donc toutefois Kabund ezali décision na lelo soko zu décision kaka démission wana ezalaka confirmer ezali ka yo to respecter choix na yo oyo sali parce que donc oyo yo zo yoka mutu mususu azoka ngote yo moko yebi soko zu choix ou démissionner yo moko kaka oyebi yango toko respecter choix wana oyo okosala mais oyebi ke Kabund IDPS ezali parti oyo ya liboso na mboka na biso ezali parti moko ezali institution munene eleki même donc IDPS ezali donc koleka président de la République Fachi Beto IDPS elekaki président de la République Félix président de la République Etienne Tshisekedi IDPS ezali donc likolo même ya ba président nango oyebi bato belé balongwa na IDPS toyoka bango susute bazalaki pe na lupemba kutu le musu koleka yo donc toko tanga ba kombo okomona ke bazalaka lisusu te parce que balongwa na kati ya IDPS par exemple Kibasa Liaou Birindwa Belgica Mubake Moleka Chibala lelo basuka wapi parce que uzalem sous na kati ya IDPS batu bazo seplano parce que oza na kati ya IDPS batu lem sous bazo seplano parce que ozali na président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton mais soko longwe
mais bateau to mona qui est pas na wana bangonde bazo représenter Congo mobimba te bazo représenter UDPS te bateau na tangeli yo ba kombo lelo est-ce que histoire na bango politiquement ebeta makalisusu banda balongwa UDPS basala ba makambo na bango ebeta makalisusu or yo doso totali na makambo ya politique lelo kabundu doso totali avenir politique na yo ezali vraiment malam lelo ndek tozolo babo soki facha sali de mandat na ye muto penza azalaki penza donc vraiment oyo tokoki kokanisa ke facha ko tikila vraiment ba préparer comme madame sous président bon ba misu pe baza mais muto so azalaki te ezalaki donc tozotala eza kabundu avenir politique na yo ezali penza avenir moko ya bien donc ozana jeune donc ozana avenir politique moko ya malamu donc yo otika parti na yo oyo yo bundelaki oyo oyoka passe risque vie na yo oyo ozalaki depuis na papa Tshisekedi donc otika yango po obandela masolo moko boye dans les néants oyebite ceux qui ekosimba ceux qui ekosimba te donc ba passe nyonso tout oyo yo yoka na UDPS lelo osimbi masolo donc olingi kotika ngo kaka parce que na kanda parce que bon tout ce comprendre kanda na mais il faut ovandi nanu okanisi esiko witi na esiko zoke parce que avenir politique na yo ezali nanu ba misusu kutu donc ba avenir politique na bango evida na epsibino donc parti politique UDPS yango mutu ezali parti politique moko ke leader nango akufa mais etikali kaka na moto ezali ko continuer donc papa Etienne Tshisekedi azalaka su na bisote mais bon monde UDPS et continue kaka lelo ndo tozolo babo MLC mbeba soki mbemba zati yo kanse MLC wane uza Mobutu azalaka su te un père boka su un père azalaka su na masolo UNC lelo soki kamera zate UNC ko lala mais le seul parti politique au lelo que leader nango akufa ils ont continué et puis donc ils vont continuer kaka ezali UDPS wana tout le monde est d'accord mais kabundu il faut tala il faut yeba po batu bazawana moni tokolo bate lelo batu baye bakoti wana ye bazolo batango loba donc eza ba fan bazolo ba donc yo mo il faut bouler nanu donc olanda bato bazoganga wana te parce que bato wana bazoganga ba fan baye kaka bazoka yo bazoganga mais yo moko il faut bouler au timba obenda filme avenir politique na yo ezali nanu mobeso eza na nzela malamu maître nageur nani abandaki kobundela penza oyo azobinda na babaka babritandela penza na kati ya IDPS yeba ke président de la République akomi président babilai wana donc akosala ngo sute parce que so ezalaki bamaka kalokozwa coup de tête ovandi mais akosala ngo te mais moto andosala bamasolo ya marke wana ezaka yo ekofuta toujours ekofutaka parce que mutu mususu penza tobanda kotala parce que pouvoir ndenge ezali na IDPS wana pouvoir ekotikalaka na IDPS parce que po bazwa susu pouvoir na IDPS ezali pasi toyoka donc ba membre oyo ba député oyo baza na union sacrée de la nation ba zali toujours fidèle na président de la République ba lobby yango na ba micro boyoka déclaration na ba. Déclaration politique de la majorité parlementaire, Union sacrée de la nation. Nous, présidents des groupes parlementaires de l'Union sacrée de la nation, suivons de près l'actualité politique de notre pays. Nous félicitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la tournée qu'il a amorcée dans le Congo profond, notamment dans le Kivu, l'Ituri et le Grand Kasaï, en vue de palper du doigt les besoins socio-économiques du peuple congolais, notre peuple. Nous réaffirmons, au nom de tous les députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, notre fidélité, notre loyauté et notre attachement sans faille à l'auguste personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le rassurons de notre soutien, tous azimuts, dans toutes les initiatives louables et salvatrices que son leadership éclairé entreprend dans la perspective de la réalisation du bien-être collectif du peuple congolais et pour le rayonnement de la République démocratique du Congo à travers l'Afrique et le monde. Aussi, nous réitérons
notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République. Par la même occasion, nous déclarons solennellement notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise qui assurent au quotidien l'intégrité territoriale, la sécurité et l'ordre public sur l'étendue du territoire national au prix des sacrifices suprêmes. Nous invitons et encourageons le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux innombrables défis et attentes légitimes du peuple congolais. De tout ce qui précède, nous rassurons le président de la République, chef de l'État, que l'union sacrée de la nation reste unie et indivisible pour l'accomplissement de sa vision au bénéfice du peuple. Enfin, nous rappelons à l'opinion que l'union sacrée de la nation n'a qu'un seul chef et visionnaire, en la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, derrière qui nous sommes tous rangés et engagés. Fait à Kinshasa, le 17 janvier 2022, pour la majorité parlementaire, le président du groupe parlementaire Union sacrée de la nation. Les signataires, 1. Binomo Botolanda, donc, député Oyoya, Union sacrée de la nation, ça a confiance dans le président. Oui, bien, donc, bango président na bango ezali, donc, président de la République, Fachi Beto, Bayebi Moutumusu, TP, Goizaraka, Moutumusu, Souté. Donc, vous avez un masolo bandi, ndenge banda, ndenge komina sikoyo, donc, trien penza, et zu penza, et bando zoali, donc, tout ça comme en 2023, donc, yo, au boulunga na kati ya train okiti na gare moko oyebi mboka ngote oyebi batute donc kiti kaka po na marque kaka ya kanda donc vraiment to ko regretter à trop que avenir politique na yo to lobite ke ko simba te bon non ekoki nango pe ko simba mais soki to tali place yo zali na ndenge yo ko bandela masolo so lingo bandela parce que soko pas au démissionner nakati masolo à parlement automatiquement na UDPS pe aux la souté donc imaginez que yo tiki masolo penza o izo la ça penza nzela ndenge ezali ko kende au démissionner na okaka donc oyebito signer kaka démissionner eza vraiment mystique mais néanmoins ceux qui au tikadika na boulot wana to kondima yango parce eza boulot na eza ka net na ba musique o betaka pa wera yo zo mona net zo danger ba tu bazo kipe parce que za na wera. Oh, pas JB, aux hommes, on a des dangers, particulièrement des vocales et celles succès. Vocal, on a que notre côté, monsieur, aussi, parce qu'on a JB. On a fallu de réseau quand on a danger, parce qu'on a fallu, on a confiance quand on a danger, parce qu'on a confié. Donc, tant qu'on a longo, pessi, ma solo côté, monsieur, au moins, on a monsieur Simbati. Donc, monsieur, parce que vous avez Mbeni à Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beto, parce que vous avez UDPS, on a pas lingo, mais tant qu'on a baya yo moro boye, donc on a carré esili mambu masobele na tangeli yo bato yo baleka na kati ya IDPS bakosana liboba bameka masolo donc bomona bino moko ndenge esukela bango IDPS ezali état d'esprit ezali âme non un individu ezali individu te ezali te que président de la République ezali te que oh donc le Kaboun ezali état d'esprit ezali âme. Donc, tout marqué pause publicitaire, Bobika Kekodia Simo Zali, société où il y a petite opportunité, petite chance na diaspora, surtout na diaspora, pe na banambo kanyo surtout, parce que la propriétaire bandaku na ba norme moko international, ndaku bandi na 50 000 euros, donc bandaku a crédit, et matipe du colo, crédit au Rozwango, ezali na ba banque qui sasa yum to Rozwakutu, donc au sala masolote, bango moko ba se porter gara, donc vraiment. Bobu kanate nazo se platisi ko bato bazobenga me bandako ekomi presque ya kosila na site oya maluko ezotongama awa na 2023 bakomi ko livrer bandako ya liboso soko raté a Rosila Mwanda Rosila Mbujima Rosila Kananga donc site maluko bobu kanate bosala noki et puis boyebi kaka donc na kata Paris to recommandera bino salon de coiffure El Binto na Saint-Denis place à professionnel donc état d'esprit à bien OK kuna ba professionnel ba kati suki ba tout ba rêver penza que coiffe liami wana El Binto na kati ya Saint-Denis et puis bobo sanate CPLA TV ezali décodeur oyo ya bana mboka donc spécificité nango ezali yango ezandeng mususu yango eza déjà mokie oko voyager na poche parce que yango otika on anda route so lingo keni na yo
na Belgique, on est na Londres, on est aux États-Unis. Si quand surtout internet ezali, au memi yango au branché, aux on a besoin d'un câble HDMI, na internet au branché, au tali yango. Donc yango ko voyage yango partout. Donc vraiment bon landaka ba partenaire na biso parce que congolais il faut aider muninga no congolais. Congolais to côté esprit ba chinois to tika ke soki muninga sali, aux autres ba cal pour ga solo na éviter. Donc restez connectés sur Clébois au Géna 5 minutes avec César Nga de revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. De retour sur le plateau, Bomoni Otozali, les longs à 5 minutes à la musique au Batupeza, balé la rango parce que vibration, ils en a kata plateau, tout le monde dans le plateau, Nazara, Namasolo, Moussousou, calme plateau. Donc, ah, la musique a vibration. Donc, dès qu'on a le but, Kabound, donc, UDPS, c'est un état d'esprit, ils allaient âme, ils allaient individuité. Donc, na UDPS, donc, batou bako leka na pesio, par exemple, batou ba Moubake, donc, ba Liaou, donc, ba Moleka, ba Chibala, ba Kenda, ba Meka, ba Sala, Wenge, na Bango, ba Vida. Ba Vida, ah, toujours mona, ba parti belé, na psybino, ba parti belé. Seul UDPS, c'est allé qui donc, leader, donc, Papa Tshisekedi a daillé, mais ils ont continué parce que ça a état d'esprit. Ils allaient âme. Botané, ba PPRD, n'a pas un père et d'ailleurs. Mobutu a raté. UNC, le lot, ceux qui caméra zaté et vous allez rater. Donc, MLC, ceux qui le lot, Bemba a zaté et vous simba raté. Botala Garakutu, PPRD, donc, Kanamba, Diana, Nouté. Mais déjà, quand le monde a pouvoir battre, comme tout la moussi à Zaza. Vous avez vu qu'ils ont dépendre kaka na leader, na banso leader a zaté à bout pia. Mais UDPS, c'est Zaline Denguanate. UDPS, c'est Zaline Denguanate. Mais vraiment, Kabound, donc on regrette quand on a le bas, donc on bandit et l'eau comme on banda penza, donc on souffra, bunda, papa Tshisekedi a tika moi nanaya joie ma solo, pose avec wana pauvre moi à la pembe na moi nanaya joie ma solo, donc le lo lingo tika ma solo bandela zéro. Politicien surtout alinga comme na firmament. Politicien surtout alinga comme na souka ma solo. Donc yo ndenge ezali vraiment soki masolo eza ndenge eza botolo bapenza bon toyebi te koza ndenge mosusu mais soki penza demande salami mutu penza donc mokitano penza ya faci beton eza neti yo
Donc toloba makambo toloba te mais tozomona mutu musu tezane tiyo. Mais sikoyo batu baye wana garde républicaine baye ba koti wana est-ce que ils ont un lien moko na président de la République, président de la République utazaki na ba voyage batu na ba koti po baye se venger ndenge ba sambusaki ndeko na bango eza donc mukonzi na bango apesi mitindo parce que to risquaki ndenge nzambe kaka lingaka Congo parce que tala kaka donc mbila policier azo botola militaire munduki yo obote la militaire munduki donc policier munduki ezali donc militaire ezali munduki ezali neti njoto na yo boto ya préféré kuta kufa mais ça c'est bête masosi ko donc militaire wana afongola ki masasi wana oui ba innocent boli bango kufa wana donc vraiment tozali ko féliciter de toujours en profiter pour nous féliciter militaire na biso wana vraiment 100 fois zalaki nango vraiment zo voilà c'est président zali militaire bien formé parce que ceux qui a contacté ça qui exprime comme abe qui ah bien donc tolingaki ko suka wapi jour wana donc vraiment ezali makamoko donc vraiment nzambe ka lingi Congo ndenga sala ke Congo na biso ezala kaka bien donc ça n'a rien à voir ba koti ça n'a rien à voir par exemple tatinde ki batu ba ya kunate ou bien ndenge ni tuzo comprendre tozali contre ndenge ba yaki wana na ndako na bo mais parler wana pe fotala parler wana il faut pe otala tolobi te ke soki marque nini mais parler wana il faut tala parler wana il faut tala yango na muna na ba Congo na batutu balingaka ba ko ba honorable batutu balingaka ba sala politique parler wana bon donc ils ont comme ça donc parler wana donc talika mba moko mina mia parler moko donc vraiment na ba vitesse moko boye tolobi te ke soki ya salama na ndenge moko soki ndenge ni lobi soki soki la wap mais parler wana ka ils ont comme ça donc surtout imaginer donc parler président de la République à fazer na parler wa Kabundi donc vraiment ça mawato ça photo donc il y a pas photo parler wana donc il pesi batu donc il oyenge donc pas bon tolobi rien biso tolobi rien donc vraiment mystique to tala nanu extrait moko a vidéo moko na zoki ya ndeko na biso moko na préféré ki na partager on a batu tout botala ndeko na biso moko congolais à lobby makamoko bon par rapport au pekaka ya makambo sur Kabundi donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Banakin bana Congo nana besoin de partager na bino le moko pour na monde les réseaux sociaux indi makambo Kabundi makambo démission ya Kabundi. C'est très bien. Mais nous avons un souci pour na biso ba Congolais. To banana nous kanisa to uti wapi tozo kende wapi. Jusqu'à quand on continue à soutenir ba individu, mes chers frères. Est-ce que les lots sont sûrs que batu wana ba bundela réellement peuple to bazo bunda pour intérêt na bango moko. C'est ça le problème. Namoni ba maman ba vandi, papa ko longwa te, namoni ba jeune ba vandi, ba matisi ba bandrol, il paraît Kinshasa yindi. Mais mon colonini, tu peux comprendre que tant que tu as on dirait parti politique, tu as politique, tu as continuer à continuer à rouler na mutu na biso. Parti politique, tu as JBT, on a fanatique, JB a fanatique, wera sa aye mama be, azamutu, aza danger, jibaye mama be, azamutu, aza danger, mutu karate politique, ya bongote, politique, eza monde ba intérêt. Intérêt za nini? Ezali kozwa na yo kozwa na ngai développement social balobi UDPS eza parti nini kasi mama progrès social est-ce que banda UDPS azu pouvoir le progrès social o UDPS alandaki o alakaki population yango to wana ngo yango kasi bino bozo bundela yango bozo linga bokufela mais alors to luka koyeba Kabundi aweli nini est-ce que ça ka pona makamba ba mura wana bakota ke pana yenda linya longwa to eza problème nini kasi bandeko na nga UDPS bandeko ya opposition bandeko ya major bandeko tout ya Congo to fongola misu. Est-ce que ces politiciens se battent réellement pour nous? Est-ce que balingi biso? Est-ce que bazo bundela biso to eza makambo na bango talanga na zo bisa mais moi na bani makambo ba minéraux oyo batebele ba condamner ngai wa lobi boy yango oyo nazo bisa bino lelo nazo yebisa bino lelo bokanga yango bazali ko wela makambo ya ba minéraux na Katanga et na société moko bo na Katanga excellence. Amis téléspectateurs, mbongwe bimi etango la kata ba politicien. Mutu wana obino bo lobela lelo o a démissionné kasi. Botu na o démi. Oh non, je ne suis pas affairiste, je ne fais pas tu es affairiste. Okota mamba minéré. Ba kinonde ba yebite. Biso to bana na lubashi to yebike ozana ba carrière minière.
okota pe makambo ba mine ba chinois pe ba lesi ba pesi mbongo na minito bazali ko sa neni ba lingi basala front moko contre chef de l'état ba bundi safati c'est-à-dire ba ko se liguer bo mona ba politicien belé ba ko se liguer soki bokebite bokanga lio bana sabino lelo soki bokebite mikolo to okende bo mona premier ministre a aussi démissionné. C'est-à-dire que plan monté ya Dani Palé Dani Olé société ba pesi mbongo chinois koti désordre au moni côté qui mouté mama bena qui moyibi na biso ba congolais chinois koti c'est-à-dire chinois komi kokota na songi na kati ya famille biologique ya chef de l'état koloba makambo ezanga tina na teli bino na biso na nga lelo bolanda yango leo na poko na Congo web bolanda ba vérité ya makambo oyo tata wana alongoleli IDPS makambu ya minere bolanda te ono bakendeki bana mura tango bakangaki chauffeur te balingi nde bazwa espace balobi banyokwa mingi 37 ans bazolia te bango pe bakoma lokola bakabiliste banginda pe batonga pe bandako betage balingi bakoma bongo tango bango bazokoma bongo ngai na bino tozo continuer ko souffrir ngai na bino tozo continuer nini konyokwama na yango wana nazosenga bino bofongola misu bozala landela te tolinga toyeba tocha blocage na bato balingi bakota na minerai ya Katanga bacha main basse bapesa yango ba chinois po bayebisi bango chinois garantie bango soki bopesi Faci deuxième mandat te bino bo récupérer pouvoir bopesa biso minerai to comme ça bino ba millionnaire combat yango wana na lobby to tuna bango boweli nini po makambo ya mituka ya soda kangaki soda bakotier na boloko ekoki kolongola président parti politique na parti politique te po ezala te eloko nini ezana se ezali makambo ya pouvoir tozo wela pouvoir nani fora diriger po tangu to koma ki wana bato bakoma ba master ya ba chinois oboni ba chinois ba na mbongo ebele ba moni ke minerai na Katanga ezebele ba ko na pesa ba pe mbongo ba régner faites attention na ko soutenir bato o balingi binote donc yo moni donc bino mo bolandi na préféré vraiment na partager on a bino mo bomoni donc bato bakoma boule ebele donc pour kaka donc vraiment kaka makambo ki boba donc parler wana donc ya peka mystique mais tolobi rien donc tolobi rien mais bino moko bo occupé ndengi ndeko na biso a lobby donc vraiment eloko tozo senga penza na Kabund donc vraiment pe mi calme au boule penza bien donc yo banda combat sikote IDPS le jubo konji IDPS muteza na pouvoir talaka komaga ke non donc matsolo oyo ndengi batu donc ba makambo susu donc ozolo avec des sous-entendus donc ozolo makambo moko boy avec des zones d'ombre ozomona tango ozolo ba bato ba bazo kanisa ke ngai lelo ba sali makambo pongana na sala bo bazali donc na joie moko éphémère ya courte durée donc ozomona ke zo pesa ba maloba moko ya bien te bato bako profiter na yango bato bandoki oyo balingaka Congo te balingi Congo ezala te donc bako profiter na ba makambo wana po baya ko kota ba kota esprit diabolique mais tozali ko senga na yo Kabund boule siko witaki ne siko zo kende avenir na yo politique ezali vraiment avenir moko ya bien donc oyo faut kende parce que politicien tout alingaka comme na suka politicien moko taleba onga na osala politique ipoka kana zala kana se donc politicien nous tout ça ça politique olinga comme na likolo comme na suka masolo comme presque à la fin de l'émission na biso mais donc avant de conclure tozali susu koyebisa boyebi 2022 vraiment na epsaki bino ke na club original masolo et ko kota na vitesse moko donc oya robosete vraiment yemoko a regretter donc 2022 na epsaki bino ke ba émission asika ba concept asika ngamo pe na zani émission asika les immortels na zali nango et puis donc na lagisaki bino ke équipe akisa ça et zongi penza en forme avec Gradimou ya na Kelly qui a la bazali kuna donc à partir déjà ya lelo borumo na déjà ba masolo zoita na kin bomona déjà en direct au besoin qui a qui ça defao donc ça et que zala toujours continue donc bomona penza musa les ali ko sala et puis AP na Paris boyebi que Patrick Massidi on a epsaki bino concept asika donc ya zali te que na gauche ben na droite azana kati ya sali bino analyse et puis a pesi bino masolo bino de sikoyo bokata masolo donc missionnaire asika donc bongo yo olobi nini donc ils allaient émission politique il y a analyse il y a actualité car politique bobi actualité bougera tout le temps donc bon mesana na Patrick Massidi donc déjà bozo émission na lelo donc botala ba bande annonce to salagi po na équipe ya Kisasa et puis na
Patrick Massidi. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Désormais, vous allez suivre votre émission Tiamaloba, présentée par votre humble serviteur Grady Mouya et Tan sur cléboisoriginal.net du grand prêtre César Ngadi. Dans cette émission, nous allons parler de la politique, de la religion et pourquoi pas de l'économie. Alors prenez déjà rendez-vous sur cette chaîne YouTube cléboisoriginal.net du grand prêtre César Ngadi. Toko lobela, toko pesa bino maloba, bino nyonso bozali na maloba. Boya kutia na kati émission tia maloba. Magazine Tsemoko ya bana Congo, magazine ya ba Kongomani, epa yo bitoko pesa ba Kongomani nyonso makoki ya koloba. Ozali na eloko ya koloba, benga biso na ba numéro za affiché wana poto ya mbayo opesi la masolo ndenge kaka ezalaka na République démocratique du Congo. Alors bo s'abonner ebele na kati ya chaîne Oyo cléboisoriginal.net du grand prêtre César Ngadi, toujours avec votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le surdoué de la presse congolaise. Tozali awa tozali tozala kaka internet ezongi elengi Kinshasa nde masolo kipa Kinshasa ya bongo avec Keliki à la zola derrière la caméra. Merci Nabino Baimboka, nouveau concept et Nabanda Kunabino. Tobeti porte potokota tolobela bino. Lelo toyena concept ya sika au milieu du village. Tokozala bongo nabino nabiso yope loba. Soki yopo lobi ngape na lobi nde kopesa force. Maloba mboka ya bino. Olobi nini pona mboka na yo. Olobi nini pona ekolo na yo. Concept ya sika na bae obalingaka politiko na bango toloba. Bongo yo lobi nini. Toloba ensemble. Concept oyo salami pona yo nanga. Émission oyo ekokani na yo. Ebongo yo lobi nini. Toyoka réaction na yo pe. Yabino mosali na bino. Yabino ndeko abino ya ekolo. Yabino mwana wa bino. Yabino ya yana bino. Yabino ndeko leki ya bino. Patrick Massidi. Suivez-moi pour très bientôt sur Clébois Original. Ya César Ngadi. À bientôt Clébois. Bino mrobo moni donc Patrick Massidi bo bloqué combo. Patrick Massidi à Rosalawana presque tous les jours na semaine mobimba to ça émission et belé donc vraiment bongo yo lobinini na masolo. Donc beaucoup monde en a analyse batumso babaga bino ka côté la pouvoir oh bino boza contre pouvoir ya Rosala ni pour ni contre à salé bino analyse bino nde mutu boko pesa ba idée na bino mutu boko kata makambo et puis Grady Mouya donc vraiment il écoute na kata kisasa donc il y a format ba chroniqueuse ba chroniqueur au bozo mon ebele donc il y a banda masolo depuis Degoka donc Grady Mouya na kata masolo donc Tiamaloba ezali kutu jeté donc vraiment to conclure émission na biso po na royebi cette émission to salé vraiment spécialement pour na Kabund biso to lingi yo mingi Kabund bazwaka décision na candidaté Kabund kanisa esika yo witi ba passe yo monana papa Tshisekedi na UDPS même temps Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir Fachi Beton ba masolo bomoni po bolongo la système a Kabili. Tshisekedi n'est pas présent à la République, on comprend. On comprend bien votre chose. On comprend bien, on comprend. Tshisekedi n'est pas président dans ce pays. On comprend votre chose. Tibo longoli yango lelo bon makambo tu eko si la mbala moko te mais nzele ezokende malamu donc sikoyo na moment oyo okoki ko fausser compagnie te na UDPS ou bien na Fachi Beton parce que bato mususu ba kosepela bato mususu moni bazo kotinda na mama solo mais tant yo carrière politique no vide bango ba ko bando seko to pesi exemple to pesi ba chibala ba lia o ba moleka ba to ba mubake bato ebele baleka na IDPS ba meka o ba kende ba sala mouvement et simbate moni le mususu yo zana bato ba sepela parce que vous en a kati IDPS vous en a kati IDPS o papa Tshisekedi tango otika o meki bo e bandele aux aneti ne les aneti aux mo aneti ba parce que après bato ba kotika
UDPS ezali état d'esprit ezali âme ezali individuité yango na epsi bino ke un père Mobutu adaya un père elala pépère de kutu donc anamba daya te donc alongwe kana pouvoir batu tout la musi ezaza elala UNC lelo kamere so azate ko fazer donc MLC beba so azate ko fazer donc seul parti politique oyoke donc ils ont dépendre na présidente ezali penze état d'esprit ezali âme ezali ka UDPS nakasi personne ne me dira le contraire donc Kabund kanisa malamu politique échangeaka donc mbangu donc ezali ki moye koti mulili parce que bato bayaki kuna président de la République mutatindeki bango te donc ezali makampe biso pe to sepelaki na yango te mais carrière politique na yo avenir na yo ezali vraiment ya malamu donc boule bien mais nasuka tobika néanmoins toutefois ceux qui ont maintenu décision na yo ya ko démissionner tokosa eloko te parce que yo moko obule masolo wana yo moko olingi osala ndenge wana yo moko yebi masolo na yo ozali kosala donc 5 minutes avec César Ngadi donc message au tozalaki na yango wana pona yo donc vraiment quant à vous chers téléspectateurs chers internet pour to sukisa boyebika que vraiment pour to sukisa to remercier ka base to remercier ka ngo vraiment mais avant to remercier base to ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na Adi Londolé le célèbre journaliste beau comme un dieu Adi Londolé donc vraiment Woumela a fait un anniversaire na il y a 2 jours mais to tenaki vraiment to lo belango na 4 ya émission na biso Adi Londolé donc vraiment Vienayo ebi donc batika bino nangai awa yaya na bino zangai lui blaise atika bino et pai nangai yango no benga vie to benga ya César parce que na yaya na yo donc vraiment 2022 donc nzamba fongololo ba masolo donc na ebi ke osimba donc vraiment petit nanga Woumela et puis Natala qui fait avec anniversaire il y a mon père papa Londolé c'est mon père donc Natala qui en et ça là inga pensa bien parce que wana ba papa na biso donc ba vieux Londolé donc papa moko calme ni alo ba ka malembe donc tant ka mo makamo ba chi a pesa bino ba conseil vieux Londolé moko ado ai de biso na comptabilité a panza ka comptabilité na tik ando panza o mabe papa na biso donc to regeta kaka il fallait bazala kaka bazala pour quand même ba mona ndei to kende ba liaka pe ba lar na biso parce que to nyokoli bango na ba lar danger pa biso donc bato bafula biso ngai na luble LBL master nga luble bato bafula biso donc papa Londolé na papa Ngadi mutu afula biso mususu azate bango mutu bafula biso et puis petit Ngadi Londolé quand yo renya te biso to renya koleka bino petit yo renya yo renya te biso to renya te yo zaiki na chike na master no donc Adi Londolé master petit na nga su ya musika donc master Adi Londolé za Patrick Ngadi donc ba otanga na flamboyant ba osala mo ba devoir na ba ba yena ndako ba sala devoir donc Adi Londolé master za Patrick Ngadi na master na bango le ka fachi o azaki chichi ba benge chichi ba otanga na flamboyant petit Adi bino renya te biso to renya ko lega bino donc on les a entre parenthèses donc une fois de plus bon et joyeux anniversaire à Adi Londolé le célèbre journaliste beau comme un dieu donc to commission on a côté ba dédicace comme vous pouvez vous en douter de bandra toujours honorable Jean Moutala merci Nanyo surtout ça le rapport à 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment honorable mes compliments à madame ton épouse donc vraiment après Londres et tout Kei na 4 Espagne pour nous repasser Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi to zongi sur na 4 à Londres pour nous repasser mbote na Marie à la beauté naturelle merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na 4 à Londres to zali kopesa commando Chaco merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na 4 à Londres to zali kopesa mbote na José Kana Kikakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule et puis toke sikoyo na kati ya Italie pour na repesa Bikende Bizunga Franck Kausoko merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke na kati États-Unis d'Amérique pour na repesa les grands matadiens Boniface na kati États-Unis d'Amérique merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati États-Unis to repesa Alain Yeye petit frère propre Alain Yeye merci Nanyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke siko na kati ya Canada
pour nous repérer ça. Maman Nabiso Fina, donc la plus belle voix de 5 minutes avec César Ngadi. Maman Nabiso Fina. Merci Nanyo Soto, ça la rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Mamizo a toujours aux États-Unis d'Amérique. Merci Nanyo Soto, au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Maman Nabiso Mira, toujours au Katia Canada. Merci Nanyo Soto, au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi Awa na Katia Paris pour nous repérer ça. Chai Mukenge Chai Wabalengela. Chai Mukenge Chai, mon voisin. Merci Nanyo Soto, au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Philo Faria, l'homme à la Mercedes. Awa na Katia Paris, Fifi Philo Faria. Merci Nanyo Soto, au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Thomas Mbona na Katia Normandie. Merci Nanyo Soto, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Ah, on a 4 Paris, Tozali Kopé ça. Alain Delo, merci Nanyo Soto, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Toye, ah, on a 4 Saint-Denis pour nous repérer ça. Fali Lukisa, merci Nanyo Soto, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Soto, tangi Fali Lukisa, Togobo Sanate, Mathéus Lusomba, merci Nanyo Soto, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Togo Sukisa, Nadogo Tolo, Nabiso. Jean-Paul Djamba Kaoudi, Jean-Paul Djamba, merci Nanyo Soto, au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied un état. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils.